le bon chemin, Jésus le bon chemin pour ma vie. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin pour ma vie. Bino balingi ya maïdjane bolole. Bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Mpa Congo Cool TV yangonde makambo. Boko jwa babiloko a moto ya maïdjane bolole. Mpa fi masika ejo banda na Congo Cool TV yangonde makambo. Congo Cool TV télévision ya biso nyonso. Congo Cool TV qui t'a compéré. Eh barubi tuye na nini tuye na Congo Cool TV. Congo Cool TV makam nyonso ja cool. Théâtre ya cool, musique ya cool, bemika ya cool. Oui, amis de l'internet, bande de sont partout, besoin mis dans le monde. Bon, c'est besoin d'Abisso. C'est moi, le serviteur, quand on est au bar. Il va réaliser un côté Makambongo. 520 Chiga Arnold Bikouma, autrement dit, Sangoku. Donc, on a la boire en moto. Alors, si on a ce bon morning, liboso ya ba etando na bino, liboso ya ba téléphone na bino, ya ba ordinateur na bino, ya ba écran na bino, boka mo na bino te. Lamba moko na zokende kopesa merci na boss na ngai. Wa bengam na komba papi Detiene Mfumunza motema ya mama Mimi Matondo. Bambote beli paso zali. Et wana moni susu mama Tete Botamba depuis Hollande, bambote beli paso zali. Là on a kesu sumbango pa pesa mbote na ngai pa Issa Aunga le mystérieux depuis Belgique. Jomanda na Luanda, Chacha na Luanda et le monde pourquoi trop matata. Ya kaneto lobakaka. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Bonne santé. Non, santé bien par la grâce. Tu as bien awa na émission na biso vérité. Oui. Tozo bela likambo tali basali ya Nzambe. Ko iko se présenter yo moko baye bayo. D'abord, oui, libota na Nzambe na bengami na kombo pasteur Daniel. Mokambi et ensemble merci Yolo. Donc nazali mwana oya bimi na se makolo ya Richard Kiangata oyo azali na France bisika ya wapi église na biso ezali nga nazali pasteur légal ya ensemble merci Yolo. Donc oyo na Yolo précisément sur l'avenue Bongi numéro 13. Merci pasteur. Pasteur Richard Kiangata pas de bambote belé, père spirituel, bambote ne belé et longo na maman, nzamba za lokumu. To ebité. Et sa question oyo uti musika depuis Hollande. Pas maman Tete Botamba. To yeba. Est-ce que mosali ya Nzambe vraiment? Akoyo comme ça moi sinaye. Ça qui a box. To yeba vraiment iloko wana. Wana eza question mo mutambo na ebité na wekoloba nini nga na kozonga toujours na makomi bible ezoloba na nga ne jugez point na ye mpona kosambisa mutu te mais nazotikala na kati ya makomi soki tokei na 1 Timothée chapitre 3 verset 1er. Je pense que Troy Kotanga m'a commis rapidement. Bolimbisanga na fungo la Bible pour na rater ko sala maramusa m'a commis. Ah, de la vérité. Il y a un bon bezate. Bible na 1 Timothée chapitre 3 verset 1er. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je pense que yo ozolandanga on comprendre directement mosali ya Nzambe esengeli aza na qualité nini. Mosala Nzambe akoki kobeta te, akoki kosimba litama ya mwasi na ye.
mais litama wana ebongisami te mpona kobeta parce que Bible etalisi biso qualité ya mosali moto aza kosala ba œuvre oyo ezali excellent moto azoluka kosala makambo eza likolo makambo ya likolo donc makambo ya kobeta okobeta mpona nini donc po tomoni lelo basala nzambe mingi bakomi na système po basi mingi baza mitema mine bazobombaka mais komona passé Daniel komona mosala nzambe ozwi mwasi okomi kobeta makofi est-ce que vraiment toyebi te eza biblique to mutu wana azomérite kozala serviteur de Dieu ou pas yokana yebiso eloko moko Ephésiens ezoloba na nga mwasi atosa mobali na ye mpe mobali asala nini alinga mwasi na ye nayebi te ngai naza na mwasi na nga mama Fanny nalingaki mingi place azali nzambe apambola ye mama Fanny en tout cas wana mwasi na nga naza père de 3 enfants c'est que faza makofi ebele te en tout cas kobeta ebongisami te mpona biso soki ngai na beti ebongo libota na nzambe soki ebebisami lolenge nini ngai na kobongisa tandis ke ngai na betaka landanga ntango mosu ekoko komplike eloko na lobi wana makomi elobi tozala irréprochable bareproche biso na eloko moko te seke na kati ya ndako na nga il faut nasalaka effort ya kosani ya kotia kimia ya kobongisa naza oblige ya kobongisa nakoki kobima na kanda te nakoki mpe kolala na kanda te soki moto akomi na niveau ya kobeta makofi seke alalaki na kanda nazo juge moto te ndeko uti kotanga pasteur Moïse pasteur Mike Kalambai azali serviteur de Dieu en tout cas esika azali azoyokanga et nazo condamné yete mais loko nga na kopesa comme conseil toza ba serviteur atika na kati ya makomi natalité sika nini o Bible yebisi biso ke non soki mwasi asali bêtise ba betaye te nga nazaka na kati ya Bible donc c'est kazo mérité te kozala pasteur parce que Bible on dit que mosala nzambe asengeli kozala exemplaire bon nakoki ko répondre yo boy soki nalobi nafongola ba verset belé ekoke na nga na o musika nazaka mukuse balobi na ngai nazala mari d'une seule femme hein soki lelo ngai nalobi na boya mama Fanny je pense que ça na bizaleli mabe depuis nalingaki mama Fanny tozaki ba fiancé bizaleli wana est-ce que nga na monaka yango te est-ce que comprendre parce que tango lingi mwasi ta ya fiançailles ezaka ta ya komekola mutu ya koyekola bizaleli ya moto si tango nazwi mwasi na nga toleki na ta ya fiançailles eza ta ya koyekola ye na yeba ye malamu ase comportaka ndenge nini nde ko poussenga na bala ye engai na komi déjà na niveau ya kobala et puis lobi na ya koboya ye na ye ko découvrir bizaleli lango o aboma bizali abombaki yango wapi kaka même o nga na yebaki kaka même personne ye wana za wapi na katanda bizalelo azali kotalisa nga libanda yango na moni na kata nini ya ndako soki eza na eloko moka lokoti libanda aye nango na koyebisa kete eloko okotisi oyo awa na kata ndako oyo eza interdit ekoki kosala nini kokota te na koyebisa na kimia il faut se soumettre na oyo nga nazoloba parce que soumission ebongisami mpo na nani na basi yo ebanda nanu na basi na biso eti sozo comprendre bien pasteur tokende makambo na sentiment te totikalaka na kati ya makomi soki mwasi na nga na ye nakuti ye na mbetu na mobali mosusu wana naza na makoki ya kozwa décision mosusu mais soki ezaka makambo kaka oyo bafitilité o ndeko ayaki na ndako akei tout consort akwa serme na yanga mpo natia mwasi na nga libanda nazwa mwasi sikoyo mwasi oyo nga na kozwa wana natia esu na ndako donc ya kozala na bizaleli malamu koleka oyo akei bongo soki wana aza mabe koleka oyo nga na bengani sikoyo na kozongela wana to na kosala nini likambo toloba oyo ya kokuta mwasi na mabe ke okuti na mbeto
côté wana na ko un peu côté so ngama mukie na année passée na été soki 2 ans passés déjà et pas papa na biso évêque Mukuna ba kondana ki etangu abengana ki mwasi anda kwasi mwasi mususu etaki ka likpona likambuka ka nini ya mbeto donc c'est que tant ki doit pas na c'est que eza nango malamu mwasi sokuti na ndako ko bengana ye ki obengani alongo na ndako libala malongo longo na ndako libala non okuti na mbali mususu na mbeto na libala. OK o tuni mutuna moko eza malamu pinza koleka et nako répondre yo boy na ye na lobi na yo eloko moko na ye pona ko juger batute mais na lingi biso basala nzambe foto tikalaka na kati ya makomi hein na acte il faut d'abord oyeba acte mwasi asalaki hein ezalaki adultère to ezalaki likambo mosusu c'est ça au moins le problème pour ça qui na kata hôtel hein ba kuta ki na kata hôtel non à condition que va prévoir tangu da mobali déjà eu décision ya ko bengana na ndako balibala donc c'est que ba preuve ça là qui déjà ya ndako hôtel wana vraiment pour na mosala nzambe sikazali na ebité d'après nga soki mwaso yanga na yoki qui va mona ki na hôtel faut na ba preuve moko tangible hein pour me épouser nga pour na ko ba décision mais soki na ba preuve tangible à quoi sert maintenant yanga na zula mwasi na décision bongo bana wana banani ba oboko si réellement ndeko mwasi asala ki loko wana à quoi sert maintenant yangai na kende ko défendre par rapport à makambo wana c'est que topesi avec Mukuna raison na maramoto loba to benga pe ko songa moké na makamla biso pour les entre parenthèses ko pesa raison c'est trop dire et ça parenthèse au fungola ki mais ce qui tozongi na nouvelle alliance bible lobi na biso il faut to limbisa hein donc Jésus a yeli biso et lo komo ko za mutuya tu dis que na nouvelle na ancienne alliance tout ça qui n'atteint la loi qui a mutu soka kwa ine kobo il faut ba lapider ba sala mabe mais n'atteint la grâce nous avons ko sa ne mabe to bi to sa nini to limisa si réellement papa zalaki o ya zali azana makoki pe akolimisa abosani pe nyonso parce que ba bibo yokanga na 1 Corinthiens chapitre 13 Bible zo bananga bolingo eyebaka na ko couvrir mabe nyonso donc réponse na ko peso ya ngwana 1 Corinthiens chapitre 13 hein bolingo eyebaka na ko couvrir mabe nyonso donc quelque soit mabe au mwasi na nga sali lokola nazana bolingo na ye je suis obligé à osanini ya kolimbisa ye sans que bato musuba sani bayeba et soki kaka entre ngai na ye nani na nzambe et ça lisumu te wana boto la réponse il y a question on doit poser pasteur Daniel j'espère que bande konyo so bozo landa biso hein kuna la moni Jomanda na Luanda Isa Unga depuis Belgique Chacha Mushashino na Luanda donc oki pasteur Daniel mamoto loba awa ba pasteur surtout ba pasteur bolé kaka na ko limbisa ka basi na bino et l'homme sous ce cause ya bino mbena tandako initié mimango na libanda deso ora bino mbena tandako non et ko bima jamais ko bima libanda landanga mosali ya nzambe mutakala ya ndako na yeko ko bima libanda te tangu yo lati caleçon c'est que moi si na pe fasani ala tango oto benga mukaya ya to na mukaya to lata mukaya hein to lata mukaya to na via sanctification comment nga na via sanctification moi si nanga ko kwa na ekobo aïe mabe koti soki nga nazo tambola malamu na Yesu Kristo moi si nanga ko tambola mabete il faut comprendre le wana toko sa kaka teke oh bible non il faut yeba mabe esika nini ebandi pour sentiment nini ko pousser moi si nanga akene ko bima na frère moko église pour nga na pesa ki nyonso azanga keloko moko to
nini ekotindika ye po akende kosala bêtise wana eloko fungoli so na bino bando kokota awa ekomema biso molai mpona nayete so oloka lisolo ya frère Michel Bakende komona ndeko eloko asali mpona etake paster mosala nzambe ya solo oyo mabangaka nzambe eske ezali malamu musicien chrétien oyo asala nzambe na bosolo akende koyembela mutu moko boye mpona mbongo ya solo soki eske makambo ozolo boye eza ya solo nga naloba pamba te eske eloko ya bongo etake mosala nzambe eza permis nazolobaka na yo eloko omede fois naza wana mpona kojuge bango te me nalingi nayebisa yo bible ezoba na nga tokoyeba ya malamu na bilembo en tout cas frère Michel Bakenda esika azali soki ya réellement likambo ozoloba eza bongo nzambe alimbisa ye nakoyebisa eloko moko bible ezoba na nga tokoki kongumbamela eloko moko te rien que mokeli tokoki kongumbamela eloko te tokoki mpe koyembela moto mosusu te rien que nani mokeli na nyonso nzambe soki ye ake kobina mpo bapesa ye mbongo ekokamwisa nga mena wana ezali kofingisa kombo ya Yesu Kristo parce que ntango ake koyembela moto ya mokili azoyembela ye na kombo nini na video kobosana te mutu nyonso azotanga kombo ya Yesu aza ya Yesu te faut faire très attention parce que soki tokomi tina niveau wana tozomema peuple de Dieu wapi peuple de Dieu ezokende wapi comment moto c'est un païen akoki kobenga yo serviteur de Dieu okende koyembela ye ongumameli nani olandi nini wana bato kuna ba tozala réponse ngai nakoki komarche mote nazaka na mutu moko nga na servaka ezaka Yesu Kristo nakoki kongumbamela moto mosusu ni papa na nga ni mama ni ata yo mondimi soko oza na bamillion na yo opesaka 10 ata 1 million de dollars nakotikala kongumbamela yo te parce que ezaka na mutu moko ngai fona ngumbamela ezaka Yesu Kristo soki bino bokomi kongumbamela ya mokili likolo ya mbongo nayebi te c'est que totika évangile c'est que pasteur so bateloma amen ngo batie pakema ya $100,000 babike Daniel décret telemelaki ye nazo expliquer yo Daniel bakoteli likita po bapesaki ye ndanga angumbamela roi soki angumbamela ekeko wana te mabe osani ekotela ye Daniel agiraki Shadrach Meshach Abednego baboyaki kongumbama nzambe nda defendaki cause na bango soki yo boyi kongumbamela biloko wana mutu akodefendre cause na yo eza nzambe ozona nga papa wana eza bafitilité wana sikoyo nakato te etake mosala nzambe pasteur Daniel conseil nini okopesa ba ministère chrétien conseil nga na kopesa na ba ministère chrétien en tout cas frère donc Michel frère Michel Bakenda obiso la vérité en tout cas na sepela kana banzembu na yo soki ekomi na niveau oyo penza en tout cas répands-toi ape na studio pesa na koyebisa yo penza ya solo répands-toi parce que nzela okeye eza déjà mabe s'il te plaît en tout cas répands-toi tozali ba oyo tokoki kongumamela eloko moko te bobele kaka Yesu Kristo soko moni même na ba clip ozo sala bazoyi biso ke po clip wana ezala kitoko kongumamela eloko boye boya yango clip atosali kaka na caméra pamba Jésus aza capable ya kovaloriser yango ebima mpe na bastema imo boye oyo ozolukela wana mais condition za kaka yo opesa kaka bombo ina yo mobime epai na Yesu Kristo na regretter naza dessus vraiment na koyebisa yo o na yoki soki eza vraiment ya solo naza dessus na ye wana mpona kokondane yo te mais nazoyebisa yo ke répands-toi plus 243 97 20 56 910 benga
ozwa biso oyo azali bandeko na bino ya Congo Cool TV babi bambote ebele topesaka epa mama Tete Botamba depuis Hollande mon boss papi et Detiene mfumu ntsaku motema ya mama Mimi Matondo. Pasteur Daniel, troisième si ni na biso ezali question na biso ezali est-ce que serviteur de Dieu oyo kambali etonga to batu na kati l'église akoki kozala célibataire po balobi pourquoi le monde trop matata va poser une question va bien tout na pasteur Daniel est-ce que mosali ya Nzambe oyo ayebani mokili mobima okoki kozala célibataire tant que okamba église munene? Bon, ce qui te lobby, vraiment question à répondre yo, ezali le lenge moko ya question tout na inga liboso à propos ya pasteur Mike Kalambai. Mike Kalambai. Na koyi koyebisa yo, il faut que biso basala Nzambe ba reprochera biso ne loro moko te. Et surtout que yo o yebani etando ikezo mona o butu pe moi. En tout cas, il faut to sala rakeba. Faut to sala keba. Po nakota te na ba bisala sala naza obligé il faut que naza la marié il faut naza la mwasi oyo aza reconnu pa ina bato soki mutu amoni ke non asepeli kotikala na ministère à Paul il faut yeba ke non Paul kondima ya Paul eza ngate eza ya yote kondima oyo Paul azaki nango eza ya ngai te eza ya yote. Paul soki azwaki mokano wana c'est parce qu'azaki révélé na yango ozola nanga babiloko mosuto comme ça lelo eza lokola na ebité comment je peux dire ezo sala pasi na biso ba serviteur lelo to komi ko la juger liboso na batu ba komi ko juger biso voire même bano biso tozo kamba ba koma ko juger biso vraiment eza soni eza malamu te. Il faut toyeba na kosala makasi ya ko changer le lenge na biso mingelo na ozong sa waka pona koloba ke non to minyo kolamate. Matthieu chapitre 24 verset P24 ce kotangi komona ke non bakoya tokoyeba différence aux akaka partie ya bizaleli ba comportement le lenge ya esalelo nde place bokoyeba o ezambu malamu to eza ya mabe nazo juger mutu te mais nazo répondre selon ma commis donc nazo juger mutu te nazo loba pe mabe ya mutu te mais naza toujours na kati ya makomi pona kotalisa biso ke non biso basali na Nzambe il faut tozala ba irréprochable po toyeba na kosala ba œuvre moko oyo eza excellent ba œuvre oyo tosalaka eza excellent il faut que tozala irréprochable tangu bano tozokamba bakomi kosamba pona biso c'est très dangereux. Merci pasteur na réponse auto pesa biso pour komona lelo basala Nzambe mingi. Non, na kata yote. Bible zo balanga on donne ce qu'on a. Na kolesa bana bilei kolandisa ma oyo ngana zanango. Soki na zana via mabe, c'est que o ngana zo transmettre pa ya bana eza via ya mabe. Ya mabe. Yango komona na kati ya betonga ba jeune sœur batondani ba oluka kaka mabala, ba oluka kaka ba voyage. Baoluka kaka nyoso baoke koluka ngwe pe basala Nzambe mosala tika na ibiso eloko moko mosala Nzambe apesa voyage te mosala Nzambe abikisaka te les seules personnes abikisaka eza Yesu Christ basala Nzambe ba mission chrétien bo se repentir parce que tant o tozali eza mabe penza tokomi na temps ya suka bilembo yo mokeli alobaki na biso tokomi komona yango botika ko séduire peuple de Dieu. Botika ko séduire peuple de Dieu. Jugement dernier ezoya. Toyebi bino. Nazo sambisa nanga mutu te. Mais nalobi toyebi bino. Toyebi bino. Toyebi bino. Bote ya vérité ya évangile. Botika côté ya biso ba futilité. Que Dieu vous bénisse. Aïe, babi makambo ngo koti mabe makasi neto lo barara. Pourquoi le monde trop matata? Hein? Papi Detiene, mon boss, papi Detiene, mon thème, maman Mimi Matondo. Otoyoka, ba réponse, il y a pasteur Daniel, Otoye Bisabiso Awa. Donc, c'est que Basala Nzambe,
totambola na bosolo totambola na kobanga nzambe eza ba mission chrétien mbongo eza na suka te nzambe mutu apesaka mbongo apesaka nyonso libala totika kotambola na kati ya buzoba en dehors ya nzambe eza mabe mais na mutu otambola na alignement nzambe eza ata lelo afutami te na mokolo asuka afuta makaka. Merci mingi à toi Laure Mufengi. Non, na kati yote papa Jean. Donc au futama ikolo mais li futi na biso fait banda. Mais na ndenge ya malamu. Ya malamu. Il faut na futama ao. Récompense nanga kolandisa ba œuvre excellent nanga na romona ngo ao. Et puis na continue nango ti wapi? Na likolo. Ah. Œuvre excellent na nzela ya mabete. Na ndenga mabete. Na ndenga mabete. Ai. Na nalobi bien na ndenga mabete. Na ndenga mabete. Na ndenga mabete. Toye kama tala mukaya sanctification. Ya moneza mutu ya pona biso. Vraiment nzamba pambola biso. Merci à toi, Papi Detiene depuis Londres, Babi, mon boss, Papi Detiene Mfumunsaku, motema ya Mama Mimi Matondo. Et merci à toi, Maman Tete Botamba, depuis Hollande. Et pourquoi pas à toi, Chacha Mouchachino. Et Issa Aounga, le mystérieux, depuis Belgique. Merci Nabino Sobolanda Kibiso. Numéro de la plus 243 97 20 56 910. Na peut-être qui pasteur a un numéro européen ça appelle ça numéro nae. Oui. Pepezo landaye. Ouais, numéro nanga ezali plus 243 82 026 49 87. Dans numéro nanga yangwana en tout cas soko bengi okozwanga moko direct. Tokoyeba ceux qui prière, to requête, to nini programme nanga église ezaki non chaque lundi de 9h à 16h na Yambaka et puis nazana bakilte salemaka mardi de 17h30 à 19h30, jeudi de 17h30 à 19h30, mercredi nazaka na kilte de famille oyo naebaka na ko recevoir ba famille pour na ko bonde l'ensemble na bango. Donc c'est un peu ça. Vraiment dimanche tozaka na kilte d'action de grâce et adoration. Soki oye to ko recevoir yo na kimia nyonso to penza pe okomona yo moko to biso to tolobaka ya biso za ya masapote to sitara comment mususu te bobele kaka Jésus Christ de Nazareth to za ba amoureux à Jésus Christ. Donc Jésus c'est notre amoureux. Donc Jésus Christ on a notre amoureux. Donc bolingo na biso to pesa na biloko mususu te ni na mutuka ni na rolata mais to pesa ngwe pa nani pa na Jésus Christ. Amen. Masia. Donc nzamba pambola bino mama Fanny bana na ngai Jikel Dan Jifa na pesi bino mbote bipai bazali nzambe apambola bino pe papa na nga molimo Richard Kiangata bisika zali mama na nga Rose na bande konyo surtout ensemble merci Paris na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ensemble merci Angola na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo tozana paroisse mi balé na Angola et bien que ba adresse non à retenir te vraiment à la prochaine émission na kozanga te kopesa no programme ya adresse programme adresse ya Angola bino bazola na Angola na France na États-Unis d'Amérique Camara na États-Unis nzamba pambola yo maman Françoise na Canada nzamba pambola yo Jacob na Brazzaville nzamba pambola yo et donc en tout cas na sona bino bando cité bino nyonso eza baleki ebele nzamba pambola bino vraiment merci nzambe na ngasa na bino akokiso zali posa mitema na bino merci na bande nyonso balandi ya Congo Cool TV na Londres na Paris partout bozali les États-Unis na Asie et en Afrique na si botolanda pasteur Daniel auti ko expliquer biso bien ndenge musa nzamba sengeli kozala vérité boluka ki vérité ya ngwana bimi déjà. Merci à toi mon boss Papi Detiene Mfumunsaku motema Mama Mimi Matondo et pourquoi pas Mama Tete Botamba depuis Hollande Issa Aounga le mystérieux yanga ya motema babi depuis Belgique bambote belé pas sali et na bosanité la belle Laure Mufengi depuis Canada bambote belé Chacha Mouchachino taraka Chacha Mouchachino na Luanda tina mona moni Jomanda aïe babi abiso bambote belé mes condoléances na yo Charlie Chacha nabi koto koufé la grand frère mes condoléances to zala wana et bi akanda aussi mes condoléances kokobara to kufa to zala na ezo wana
outi Luanda oyeki ni pona kaka matanga ozonga na yo. Merci na bino nyonso, c'est moi humble moto pamba moto ayebi na ye kutute bazo l'accès ko l'accès réalisateur Arnold Bikuma 520 giga benga ngai eza ba remarque to boya raté eza pasteur Daniel soko bengi epé okozoyer ako expliquer yo oyo alobi te ekanga maraté toza wana pona ko répondre bino tokutani à la prochaine émission. Bye. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin.